ndima pati netengo oyo pati yengo Balongo ke Balongo ke Balongo ke Muna kituka banzala mpanda ekiteleki na mbuba mona Muna kituka banzala mpanda ekiteleki na mbuba mona Muna kituka banzala mpanda ekiteleki na mbuba mona Matondo mingi na batata banengwa bilenge pe bana Banso baeto yanoli lisusu na mbela na biso Mwa lelo nkenge mwa mibale Sanza ya libwa mibu mokama na tuku mibale na sambo kolandela manaka mabiso Pe bongo mokolo mwa yambo Sanza ya mitano mibu koto ibale na zomi na motoba kolandela bongo manaka mabapaya Nde bongo yambo ya maso totombeli baso boyei bolamu Matondo mingi batata banengwa bilenge pe bana Masolo mabiso mamokolo malelo Mazali ete Kondima na yo eza ndambo to pe mobimba Kondima na yo eza ndambo to pe mobimba Po ete tango oyo nga na sina ndimelaki nga ifutuka nga mobundi ya mfumuki mbango na sina ndimaki kaka ete mfumuki mbango mobikisi na biso bayini na sina ndimaki eloko na sina ndimaki ete mfumuki mbango mobikisi na biso etinda oyo mfumuki mbango akopesa biso kombo nango kokokisa balongo ke pamba te tokuti mokili na goigoi tokuti mokili na boyinga mokili oyo tozali oyo lelo eza mokili na biso te oyo toye kokuta sikoyo biso toye po tovandisa sikoyo mokili oyo ya biso ya bayindo oyo ya bayindo yango nde toye baponami toye mpona mokili na biso ya bayindo oyo bayaki bongo kolongola bati mokili na bango epai na biso eza liwa mokili na bango epai na biso eza bowumbu mokili na bango epai na biso eza botutu balongo ke soki oke na mokili ya magorodo soki na mokili ya magorodo kaka ndenge oke na mokili ya magorodo fo kuta banani kuna fo kuta magorodo te bongo soki olobi te nake na mokili ya bandeke okende okuta banani kuna soki olobi nakei na mokili ya banyama okokuta banani okuta banyama soki okei na mokili ya bato okokuta pe banani bato soki okei na mokili ya mbisi okokuta mbisi donc mokili nyonso okei oke kokuta baye ya lolenge wana kasi okokuta bango na bokeseni soki okei mokili ya bandeke okokuta bango bandeke ebele balolenge na balolenge ndenge oyo bazaleli
na bokeseni ya maboke ya bandeke ndenge ndeke na ndeke abimisaka identité na ye. Boyebi bandeko babengaka malanda ngombe oya pembe wana, soki okuti ye likolo ya ngombe azobelela kokoriko ekokamwa sote okokamwa aza soso to malanda ngombe obie ngande mutu nazomona bien te. Si okopusa na pembeni otali mpenza aza makolo mike mulai kingo mulai pembe aza pe likolo ya ngombe azododi ape ngombe kasoki adodi kokoriko nakobanza soki oza na kamera po foto mookotisa mongongo eza te. Mais soki eza kamera to na pareil na okosimba système ya filmage o filme so ekota na elili ekota bamona penate malanda ngombe abelelaki lokola soso tokoliki eza bongo po eza likambo ya kokamwa. Malanda ngombe abimisi identité mosusu oyo eza ete balongo ke omoni mutu mwindo lelo avandi na mokili oyo azolia azomela azovivre ma azovivre na mokili ya libabe na mokili ya lisuma oyo mondele ayaki nango. Po mondele ntango ayaki awa mokili ye ayaka nango ezalaki mokili ya kuruze bongo ayi na mokili ya kuruze. Soki olandi histoire ya kokota ya mondele eloko ya liboso Diego Kao atiaki na libanga na ngambo ya Mbushir ati elembo ya kuruze. Kuruze tokende na lisolo ya kuruze ndenge babeteli yango na Bible parce que biso toyebaki nano lisolo na yango te bango butu bayaki nango kulunti kulunti euti na croix. Mais Yesu na bomoi na ye ntango azalaka na ye koteya batu kosala makambo nyonso atikala komema mpe kuruze te atikala mpe kotindeka bato epai kuruze ezalaka te. Boluka ngo na Bible bokopesa biso verse wana te ke Yesu lera aza koteya azolakisa bato bondimela kuruze bolanda kuruze. Mais tango Yesu akwei na infraction ya baromain tango akwei na infraction ya baromain balingi baboma ye nde bazwi kuruze siko baye komemisa ye me liwa na yo. Donc à travers kuruze Yesu amemaka nini liwa na ye ti ndenge bake kobaka ye na yango. Donc kuruze meme epai ya Yesu eza liwa bososoli yango malamu parce que dira bomoi na ye aza koteya bato te bandimela kuruze to ye mpe aza kotambola te na mwa croix na tolo te. Ye azalaki koteya sango ya lobiko ya Israel. Me barome ntango basambisi ye nsima ya kokatela ye etumbu ya liwa ntango bazomema ye na Golgota nde basalaki kuruze nde bapesi ye amema yango bakokende kobakela yo. Donc kuruze eza liwa meme epai ya Yesu eza liwa. Alors bake na ye babaki ye na kuruze baromain basali religion chrétienne me bisika nyonso bango bakumbaka kuruze wana soki ka baye batieli bino yango batieli bino nini liwa ekobandela bino na église kaka ndenge bokoti yango eyambi bino ma ndenge kobimisa bino boba na hôpital okende okuta nini nsima nango na cimetière bacheve yo bokuruzi bokobenga ngo porte bonheur na ndenge ni
c'est que ce qu'on a été en tous les années. Ce que vous avez pour misango les années. Tango aux autres éliki nango les années. Voilà. Malheur pour na bayindo yela ki nanzela ni. Ya wana kuruze wana ndenge ba imposer tango liwa epai ya Yesu ndenge pe ba imposer liwa epai na biso bayindo. Pamba te biso bayindo poto ndimela kuruze wana fimbu koboma na balolenge nyonso etina lelo mokumbi ya kuruze wana parce qu'il faut comprendre batu bakendeki nango kuna na Israël ezalaki ba romain et lelo siège à christianisme ezawa na Rome. Voilà. Alors Rome empire ya Rome na bamboka na ye yango na lelo ezo diriger mokili. Esika nini mindele bakendeki bateyaki kimia. Esika nini mindele bakendeki balukelaki batu wana bolamu. Na kombo ya kuruze nde biso totekamaki baumbu po tokende kosalela bango misala. E kuruze wana epesaki batu kombo ya sika. Kaka na Yezu balobaki akobotama Emmanuel. Bongo Nzambe na kati na bango. Omoni ba Romain baye bapesi kombo ni Jésus. Donc Jésus est un combo ba Romain. Et on babaka ki na kuruze Emmanuel to Jésus. Jésus. Donc prenons combo ya ba Romain et combo ya liwa. Donc tant lelo zi combo ya ba chrétien liwa pona bayini. Liwa pona bayini. Parce que bon moi tozalaki na ngo tango tozalaki na ba non na biso na ba poste non. Mais depuis ton dimela ki prénom liwa. Et ba imposer biso système na bango. Il faut to sala lolengo bango badingi. Mokili tozali ndenge to vandi biso na bino. Eza mokili ya mundele, ezo tambola na lolenge ya mindele, makambo maso eza na lolenge ya mindele. Yango ezo sala te muto mwindu aza kokoka ko se retrouver te. Baza komekola po bakoma mindele ndombe. Eko simba te po yo za ndombe. Mundele ndombe akoki kozala te. To za ndombe, to za mundele. Okoki kozala te mondele ya loposo moyindo. Balongo ke. Ngembo kuta mekaki yango po azala ndeke na mpuku mbala moko mesimba te. Esimba te, azwa kutu na baninga te. Akeye pa ya bampuku batali ye bien. Azana bakwa. Aza pe na mino na mokila lokola biso. Mais oh soko tongine ki camarade soka jue loko na yo soka pupu muke kolandelewa hein esili kaka akei mapuku baboyi a changé idée alobi akende pa bandeke akepa bandeke pembeni sika bazala ezalaki bandeke pe toyambi moninga me batala ye bien boye babe biso tododaka me botala moto ndeke oyo aye pana biso botala nano me oyo somo te soka mamoli yo mino yo kozongisa nini eske oyo abanda kosilisa biso bana te oyo Mon local les en trop tard, comme il boit les cas de Bella. Au moni, Gemba Telengani, Gemba Telengani, poisson identité, azandekete, azape, pour goûter. Bino kutu bomeki komeka mwa muke kopesa yata mwa kombo ngembo na sensi ya kozanga identité. Omoni bayindo tozalaki na bango
balati lolenge ya mindele bakomi mindele ndombe balongo ke bakomi mindele ndombe tovandi na bango awa français na monoko anglais na monoko espagnol na monoko totali bango bote bino bwa basuspect bino tomoni bino place na bino eza te bokende kaka kote balobaka minoko wana bakei pa bake na poto pa bandeko na bango balobelaka français kuna mpe batali bango balobi oyebi bato surtout bazoloba bango français mpenza na portugais bien baza bandeko na biso me botala couleur na bango moteke baza suspect bato soki kaka bofungoleli bango nzela ya mbongo soki batikali kozwa yango bakimi nango kote bato mwendo bazalaka omoni donc mindele bakangi na nzela ya mbongo bake konyokola susu bango kuna nde bamindele ndombe bazalawa baza baninga na biso te bakima bakende pa mindele mpe baza baninga na biso te si bazaka mitelengano kaka baovanda wana bamosusu bakomobimisa double nationalité situation eza grave mpona bomoi ya bayindo baoyo bazososola te ete biso bayindo tozovivre na mokili na biso te oke okoti classe batangisi yo français to portugais anglais espagnol néerlandais epe bongo na bongo mais otangi minoko yango bakeli système na bango nyonso oyo tozosala eza na incompatibilité na bomoi na biso incompatibilité totale na bomoi na biso ebalani te na bomoi oyo ya biso bandongo ke yango wana tozokoka kosan sortir te tozokoka kosan sortir te parce que nyonso tozosala eza inadapté na baréalité na biso ndako kaka otongi ndako kitoko tol kaka wana otie tol wana ebalani te na climat na biso eza déjà malade aucune justice mibeko oyo basali na justice wana droit oyo bango batangi eza droit nini bango bake kosala droit nini lelo mibeko oyo eza ko régir lelo bamboka na biso mibeko ya OHADA banani basali ba français il faut que ne koyekola ngo na France lelo tozali ba juge na biso na ba magistrat bazokende na France kokende koyekola mobeko ya OHADA po netambusa biso nani français awa tombola mosaka il faut dans la classe na programme ya UNESCO eza Nations Unies oya boloba Nations Unies eza impérialiste donc même système éducatif tozotanga ya bango yango wana soki okosala politique à l'occidental titre oyo soki olingi lelo ozala mokambi ya lingomba il faut ozala na titre ya théologie et na théologie wana okotanga théologie ni chrétienne non adapté na réalité na biso parce que biso bato bakendeke likolo te biso soki moto akufi molimo balobi ake na mai biso bato bakendeke likolo te ebalani na réalité na biso te biso soki moto akufi nzoto toke kokunda molimo eza nanu na bomoi batikali na nsima bakokontinue œuvre na ye soki ezalaki malamu bakobelela ye yaka kosunga biso mpona tokoba mosala oyo yo ozalaki kosala christianisme eza toza nango na réalité moko te ozosala politique olingi odirige mboka oyo lokola France te lelo balongo ke bapoliticien batie mboka na yeke mpona nini bake basali constitution ya mandat 5 ans renouvelable
une fois. Ok? Si on a minute, bazoé bisa Kabila a violé, ata, mobeko angote, na bongo, a koki kosala ata une minute te, si ma mandat 5 ans renouvelable une fois. Ma dirigé Mboka pendant combien d'années déjà? Hein? 15 ans. Mais si Koyo, quand on a 15 ans, or mandat 5 ans renouvelable une fois égale combien d'années? 10 ans. Si Koyo a 15 ans. Est-ce que vous avez dit que vous avez fait un peu de temps? Si vous avez fait un peuple de Nzambe Moutachaki. Si vous avez demandé à Nzambe kokani na obino bosali wana. Et banalité. Parce que les gens ont déjà 15 ans à la la constitution, à la carte de constitution, que constitution est le mandat présidentiel, 5 ans renouvelable une fois égale 10 ans. Mais si il y a 15 ans déjà. Donc la constitution est bien déjà. Quand il y a voter, il y a déjà. Voilà. Donc vous avez adapter la réalité, il y a des choses compliquées. Voilà. Parce qu'ils ont adapté la réalité. Ok. Toke kotanga kelasi, kotokoma banane. Kotokoma banane. Et baïbanso bake kotanga kelasi, bazan eloko ya malonga ba produire pour na bisote. Eza nango te. Baïnyonso bake kotanga kelasi, bazab intellectuel soi-disant. Na pesibino 5 minutes. Na pesibino 5 minutes bokanisa. Bopesanga réponse biloko intellectuel na biso bazo sala. Même na côté scientifique, dans la côté technologique. Hein? Même na côté science orale. Donc du point de vue scientifique, il y a comment présenter une œuvre oyo eza scientifique na biso. Attends, Moussala Mabo. La personne qui a 5 minutes. Oui, Bissanga. Œuvre y a intellectuel, la Bissanga. Oui, Bissanga. Attends, pour le vivre, l'eau bakajika, rien est simbité. Et simbité. Parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, ils allaient déjà avant l'indépendance. Et simbité. Oh, nous à Bongo, et l'autre côté, parce que Mobeko a salé en fonction de Mobeko Kaka, oh, existant qui a football. Quoi de nouveau à même le football là bas. À s'y replanter Kaka moi va donner na. Hein? Code du travail. Lobby va payer maki. Pour aller l'eau. Mais alors qui doit travailler à mériter, à réclamer qui salaire nae, hein? C'est quoi y bino? Vous réclamez kani, hein? Comment se fait l'ango pour bénéficier ni na premier mai? De l'autre côté, on se peut lui mettre, à Zuprime, hein? Mettre à Zuprime, travailler à sa fête. Les Amawa. Les Amawa. Hein? Les Amawa. Travailleurs congolais. N'a habité le lobby lundi, l'air bakendo banda musala l'air mususu bo bazwaka $100, bakendo kuta 500. Bo siko basepela gini. Parce que na bamboka mususu lobby basala ki na bango, lelo pe bazo sala na bango. Na bamboka mususu. Makambo neza makambo ya Américain etali bango te soki ba européen ba koti yango c'est normal les bango na bango mais yo moyindo ke kusala nini kuna na makambo ya Américain hein oke kusala nini bino bomona wapi bino bozo sala feti na ndako bozo boma basoso basoso bazolela kie biso tokufi bomona pe bakorbo baye pe baye kosala matanga bomonela ngo hein
ezalaka te bato na makambo na bango soki fete ya bamindele me botika ezala ya bango bino ya bino na ntango nazoloba bosaba mponaka koloba tika na kata nano moke nazozela nani aza na eloko moko ayebi baintellectuel na biso basala bamosu eza parasol bango te balobi robot rien eza kaka moko eza te siko bakende osalaka nini na classe depuis baekole eyeli awawa na période ya colonisation na ba 1800 et quelque tina lelo ebimisi banani bomoni donc Fumukimbangu aye kozipola mayema bombama alors soki lelo mutu mwindo lelo na sango ya zoyoka bomeka nanu kokanisa mutu oyo ayibi na époque coloniale oyibi oza na 3 mois de prison to 6 mois de prison oyibi soki obontu na balongo infraction nini basalaki oyo ezali kaka te prison kutu te kasi condamnation à mort kaka omituna balongo condamnation kaka mort fo kaka koboma ye Mbuta Lumumba ntango azwi mbongo na Polar prison bozolanda ntango azwi mbongo na Polar ake wapi me ntango asali discours nini ok siko infraction grave ezani mpona mondele infraction grave ezani discours eza idéologie c'est que ce que tu dis to biki sabayi ne faut tokende na ngambo ni ya idéologie il faut to la kisa identité na biso ya boyi ya boyindo yango nde eza important yango nde eza na tina alors ce qui lelo kuruze eza liwa pona biso donc omeka kotango tala ndako na ote okotisi liwa okotisi mfwanga yango moni bayindo komona bango kaka balalaka na somo balamukaka na somo soki alamuki alobi eza chance mpo bamosusu ndenge toza boye balamuki te sikoyo ozobanga nini soki croix ebikisaka mbele fo ozala na bassurance me ntango okomi kobanga seke yo moko oyebi ke eza nini liwa emutu mwindo mpo na ye liwa eza permanent yango wana Fumukimbangu ayaki mpo azongisa biso kolakisa biso ete te tozongisa identité ya bakoko na biso ezaleli ya bakoko na biso avant mundele aya oyo ezalaki bongo ezaleli ya boyindo nde na bongo lokola balekaki liboso na biso babebisaki biso toye mpo na tobongisa soni te bolembu te engagement total et na kati engagement oza kutu na tina te ozala mutu ya 50% 40% donc c'est que oza kozwa ba 40% ba 50% c'est que oza na kati ya distraction et c'est que oza nanu koyima yebaka te oza nanu na kati ya distraction alors ozo perdre temps na yo pamba parce que tango yo ozo perdre temps no na kosalaka ba imagination ba calcul mosala ezotambola mpe bamosusu bazosala nini bazoya osala erreur baremplace na place na yo masuwa eza kokende balongo ke epai ya tata vide eza te soki moto asalaki motuka asalaki pièce de rechange
asalaki atie pine réserve yeba pe na bomo ya mutu pièce de rechange ezali na place no soki ozosala te yebaka déjà pièce de rechange na ezosala nini ezofusana okwei moko mosusu akoti yo ndo rate point tata mokele aza na eloko azoperdre te ozomona yo nde moto ozoperdre ye te parce que bayindo bazonyokwama yo ozwi libaku baponi yo balobi ndeko ndimela sango yo kende bunda po ete bandeko no bayindo bakoka konyoka bolamu moto nyonso oyo abundaka mpona bolamu ya baninga ye mpe bolamu esalaka nini eyelaka ye lelo Mbuta Lumumba azopese plus que Mbuta Kasavubu alors que Mbuta Kasavubu azalaki président de la République Mbuta Lumumba premier ministre soki totie bango na lolenge ya valeur nani azalaki likolo ya moninga Mbuta Kasa mais nani azovibre sikoyo Mbuta Lumumba mpona nini mpo ayokaki somo ya liwa te alobi te ifo toloba solo epai ya bana na biso pamba te bana na biso soki bayebi solo te eza liwa lokola bato bakomplike makambo tokendeki kobundela indépendance ekomi tobanda kobina te omoni balongo ke yango natalaka pourcentage soki ondimeli ndambo oza kosekole na mokili ozosala erreur monene parce que mokili oyo okoki kokangama nango na lolenge nyonso résultat no ekozala kaka zero mais de préférence tobundela bayindo tosala mosala bayindo bamona identité na bango lelo na niveau balongo ke oyebi nani asi apasola liki ya soso eza na mwana abandi sika liki ya soso abandi kovandela yango ebandi koforme mwana mpe osi opasoli yango majorité asi bomona ezalaka elengi mpona kokalinga kolia ezalaka nini ezala nkele bongo soki omoni moto akalingi yango mpe azoli yango bokomi tuna eske aza normal mais kinte efuka ya soni wana yango wana soso oyo bato bakambolaka misuni ya minene bongo te ebandeli nyonso forme ezalaka lokola mabe mais kote ekokende e soki osi opasola bongo otali omoni donc soso abandaka boye tineka akomaka mosuni ya kitoko na le poulet roti ezalaka nanu nkele boye donc bana mpe oyo tozalaka babebe na kati ya libuma mama toza nkele bongo donc tindenge oza kitoko oza nango wana outa bongo omoni donc eloko nyonso oyo eza kalite lelo tozondimela yango euta kaka na bongo soki lelo christianisme eza religion me na ntango ya yesu ezalaki secte omoni na ntango ya yesu christianisme ezalaki religion nanu te ezalaki nanu secte me babundi mpo bamonisa ete secte ebandeli ya nini ya religion e bagrand sacrificateur balingaka yango te babundisaka yango basaduseye babundisaka yango elelo bagrand sacrificateur na message ya mfumu kimbangu banani mpe bapaster baimam bamwalimi baevêque bango nyonso nde bagrand sacrificateur bazoservir étranger basaduseye eza bato oyo banyonso bazosala bapolitike elelo soki bapremier dirigeant politique na biso batambusaki mboka na lolenge elongo banaki te parce que baizaki mingi to basalelaki mingi intelligence to mayele ya classe bakendeki kotanga
yango ebebisaki programme bazalaki na yango. Alors logique normale, il fallait bazonga na mfumu kimbangu na bongo soki bakosala constitution, basa la constitution à la congolaise, à la boindolaise. Il faut que ça la mibeko. Oh, il y a biso. Congo na biso basangisa ki ba royaume. Siko tangu tokokamba parce que batu wana nyoso bauti na kati ya ba royaume. Na ba royauté wana bauti bazana bilembo na bango. Donc il faut que ça la mobeko ya kosala ete tangu batu bana kokamba na ba tour de rôle chaque royaume na période nango. Ce qui est comme période na bino candidat ko bimela ngambo na bino. Premier ministre akobimele pa musu soki bo adaptango eza na ona tina kutu ya kowela te ote to kobundela boye to kosala boye te balongo ke e na tango wana mibeko toza kosala oyebi lelo basali mibeko âge majeur 18 ans hein? Âge majeur 18 ans. Parce que na poto nde basali bongo. Bango pe ba adapter. Mais ali non adapté na ba réalité na biso parce que lelo ceux qui ba lobi que soko bali mwana mwasi ozi mwana mwasi ya 15 ans. Les violation, il y a 16 ans violation, 17 violation, ce qui veut dire au violer droit na ye, au violer liberté na ye, au violer bomoto na ye. Mais sikoyo ake kobota aza mineur to aza majeur parce que comme il y a la capacité à kobota nature epesi ye capacité à kobota mibeko compliqué vie na ye omoni mais siko botie bango na kati esika population ezali na bana basi na bana mibali botie bango baza protégé te bozi ba film pornographique botikeli bango liberté ya kosala bongo kuna botie mobeko soki ovandi na mwana mwasi na 15 ans 16 ans 17 ans oviole siko ye moko mwana mwasi atali filme wana posa ya mabe yelia ke komitike pa ya mwana mobali botikeli bango balata bilamba mabe bango moko bake komitike pa bana mibali me bato bameminga bo bakokota prison banani bana mibali est-ce que mobeko wana eza motambu te sali mobeko aveuglement mais basali yango soi-disant baza intellectuel. Non! Société ezali mabe, il fallait vous former bana boye. Na âge déjà il y a 14 ans et demi, mwana mwasi, mwana mobali, il faut bakota déjà na niveau professionnel, na niveau ya musala parce que baza déjà na ba capacité wana na bongo na bango. Soki tozi mwana 12 ans toye kosaye mécanique. Est-ce que à quitter à l'âge à 14 ans, 15 ans à réviser moteur? À réviser sa capacité, voilà. Donc, tu peux que tu aies na musala, tu peux essayer musala na âge même il y a 15 ans. Mais comment vous avez danger du bosso à bateau? Ceux qui bolingi mobile ko wane simba, bakanga kamutema bakoma katina ba 17 ans, 18 ans, alors plus question, il y a des films pornographiques et kotaka na bamboka na biso. Plus question, il y a publicité à Masanga. Plus question, il y a kolata mabe. Parce que nous autres, nous avons des sensations nango. Hein? Nous autres, nous avons des sensations nango, nous avons des réalités nango. Donc, nous avons vivre incompatibilité. Bolingi vous protéger moi, moi si mais vous protéger yete. Vous exposer. Entre-temps, vous avez sous mobile comme sous il y a monogamie de sous botier. Hein? Bozo ndima mwana bobo imwasi. Ok kobota bana libanda bazo reconnaître bango baza bana na yo mais mama wana aza mama ya bana aza mwasi noté. Comment vous pouvez expliquer mebe kwa bongo? Hein? Bondimi bana bobo iba mama. Si on attend wana
maman aza mutu ou bien aza kaka nzete moko boye eloko moko yo okendeki odepose na nzete wana mwana forme kuna dozwi mwana na yo otikali kotika nzete. Omoni soki b'intellectuel féminin bazalaki mais avant mois de la femme tant toza na février monsieur ekoti na parlement mobeko po basepela mois de mars mbele bamama na biso banga basepela ntango bavotele bango mobeko ke mobali abotisi yo oza reconnu officiellement tina l'état tina famille neti partout kinsuekila soko osali yango nde bakangi yo sikoyo okomokende botisaka bana na pembeni basi wana bazotelengana yo siko kote oyo vandi na mwasi no na ndako ozotelema mpe nga naza fidèle na mama bana na nga tolatani pete me bo mosusu na pembeni kintsweki bazobota bana komeka kutu koya na bana no kote nga nazali te bana batelengani te l'état asali nini mpona yango etango tozolobela l'état toloba kutu bapoliticien parce que lelo neti na parlement baza kuna na opposition na pouvoir alors bozomona badanger wana nyonso tozoloba wana bato bakolongola yango eza kaka religion africaine. Lelo Papa Wemba eza malamu bakosalela ye bahonneur nyonso ekoki en tant que mutu citoyen na kati na mboka eza malamu mpo bapesa ye bahonneur oyo ekoki mpona ye. Mais soki ezali ndakisa oyo bamosusu mpo balanda eza totala héritage sap héritage musique chancelo kopamba bashege barome Bikaya Griff Miguel Mikili boyebi Papa Wemba moponami munene na makambo alobi kwa baindo mais malheureusement parce que esika Papa Wemba lobeke nga mokona kokende na kati ya scène eza déjà eloko moko munene mais Papa Wemba koti combien pa bamindele ebele kaka pona griffe pona griffe alors que Papa Wemba salaki eloko moko ya bien na bane 77 78 79 akomisaki arévolutionnaki bajeune na makambo etalaki molato lere ezalaki soki olati dongi bazoseka yo olati bien te bazoseka yo mais Papa Wemba mokolo moko en tant que chef coutumier ya village Molokai bainspiré yeke te okokende no mpe na tombola oluki elamba 200 osombi na yo olati na yo l'essentiel kaka yo ozala fier nango ndenge ono moni balataki badongi bacreye bamarche tout ça tambola no kaka bayemene ya wana balata tombola babwaka nzoto na tombola kudei na galerie mongo esalaki bien bajeune moye boseka na susu na nzela eza te eza malamu elamba ekomi kaka eloko moko pamba kaka l'essentiel kaka olata eza te ke botalanaka boye mawa kaka ntango ake poto lokola concurrence ezalaki awa nani akokende poto etango ye ake poto asurnome poto Miguel boye biso botuni ngunza chumba bake Miguel alors bana bakomi koteka mapango ya baboti
mpo kaka bakende wapi Miguel wana siko Nyekese Miguel bana bateki mapango bazwa mapamboli to libabe tango siko bakomi kuna kolata susu bilatela te il faut lata oyo bakoma na kati alors babengi griffe ya nani Gianni Versace Yoshi Yamamoto Kazamoto nini susu Jojo Amani Nzembo Mobimba Koko ayayebisa na kadima tosili kobala mama na Gianni Versace Grifango Oya Torrente Grifango Jojo Amani Grifango Gianni Versace Grifango pona basapatwe Jime Westoni le batu wana pe komi kaka na kisasa sokolati Jime Weston te ozate bakomi kosomba bilamba na ba $23,000 olati elamba zotuna yo eza griffe nini soki eza griffe te oyebolata te me mokolo moko emene azangaka soki $200 soki pe $100 elamba ya $30,000 pour se présenter nango na scène couturier wana boy alobi fo ekoka abina kofuta yo après scène alobi fo ekoka kaka kotisa mbongo bakotisi combien et soki mosala ye kosala ezalaki na suka mosala penza ya malamu oyo penza elamusaki makanisi ya bakongolais papa kokaki koyamba ye te mais ti papa yambi ye bango moko bayebi kote nini bagene bakei na nzela likaya parce que basaper nyonso 99,9% babendi milinga bongo donc monde akiyanke ozomona yango wana komona baterme oyo kobima mokolo wana ezala na badepute bokoyoka kaka baterme akiyanke nzoka kiyanke balongo nke kiyanke nde motambu munene oyo ebomi jeunesse congolaise depuis avant époque coloniale, pendant, type après. Parce que tant que vous avez mo yanké, ba yanké wana ba bimi na ba film western, donc ba film ba cowboy. Ba film ba cowboy ezala ki ba film pour na former ba bill, donc ba bandit. S'il faut to ba bongo ba bandit, banditisme na kata Kinshasa et yeli na kata na ba film. Ba Buffalo Bill, ba Dirango, ba Bir Lancaster, ba Johnny, Big John, ba John Wayne, voilà, ba Wanted, ba Zaka Kawanaka na ba revolver, tata. Bakala na kataka okoleka koto te ba o koto ba telemisi ba modega ba salibwe ali ba jeune tango bani kotala ba film wana bani ko imiter nde ba créer ba quartier ba bandi ya ba yanke na kata Kinshasa donc Canada Mofewana Bois Rouge États-Unis donc sikoyo batu na quartier faut bozala na ba yanke na bino donc ozoya bosoko uti mboka oza ngotobobo oza Chemprous, Swamai, Yuma, alors babil siko ba yanke donc somo nde ba jeune ba komi ko katisa siko ba kamo ko ba koma makasi baba na ko beta ko kale batu ko kote na batu na kata ndako ba yanke ba koko ya na kata ndako ba zi eloko bango ba dingi oza na eloko do bati Mobutu ameki ko bundisa ngona 66 oui na zo sabino nzela film nde créé ba yanke wana
Alors babandi ya butu batambolaka na revolver bango wana bakelami na bafilme ya 007 film espionnage, hein? Donc société na biso evandeli na bamakambo. Alors soko uti mboka oyeki sasa il faut batia yo blé, hein? Pono kasumuka olongwa yuma okoma yanke. Et puis pono ndima manakata Kinshasa il faut le bendubil. Quand yango peka izo continuer le ozomona na ba député balobaka master, hein? Master Guinée nanu ba faire wana, hein? Gete nanu jo wana, hein? Est-ce qu'on est à lingala kolo même ministre akolo bango te? Est-ce lingala ya ba voyou na balabala, hein? Jo venez nanu, hein? Est-ce que bo Guinée nga nanu vrai Guinée nga Guinée? Mais ce que tu dis, tata maye tala ngoto bobo swama imoko boye mwana ko nyata yo diantu moko boye voilà ce qui a rejambé bodi nyata e pat, hein? Ezoma tala ko jouer na ngata na pire yanke ngana pire yaya omoni deux fois te omeki bobato bambani na se yuma moko bo mwa swama imoko boye. Siko soko yeki sasa, hein? Okolo bate, il faut yeko la lingala wana. Donc pour bandima yo za quinoa, il faut kota na lingala wana. Meki quinoiserie, hein? Ozo kankoi esprit quinoa, hein? C'est que esprit quinoa est esprit ouiti, esprit voyou. Si quand tu as un moussala mounene, il faut te bimisa ba gêne l'esprit na papa oui papa na kine koya bien na beta libanga pote na zuwa moso travailler prenez de la peine c'est l'effort qui manque le moins na beta libanga pote na zuwa mosolo na motoki na yo nde ozwi lifuta na bala nani oh la vie est belle donc pour vie est à la malamu beta libanga ozo mosolo na lifuta na motoki na ozwi lifuta soki amemaki ba gêne l'esprit wana ozomona ah petit yo osala nini rien petit die libanga hein soki ezalaki ndenge wana petit beta chai tambusa ta biloko tambusa beta ta makazoriki ndio citron ba mulende ça va bien mais oui hein batata na biso bana mbongo ofute na biso minerval te toke carrière to bimisa zero c'est normal otekisi zero ozimbongo raisonner que mikolo na tekisa nanu zero mais après 6 mois na tiki zero na salata mois de gablo na sala de gablo yo pesala ngo yo pesala ngo yo pesala ngo yo pesala ekangani mibale misato ah baninga omoni tala biloko ya bimporte botozo kuta na kako ye na magasin eloko ematitano osali boye eloko ematitano siko toluka na ndenge nini biso mpe tokokokela oyo ya biso te donc société na biso eza très malade nazoyeba kutu na ndenge nakoko explike na biteni wana te parce que lelo bapesi lokumu na papa wemba mais eloko tokoloba ya solo lokumu na papa wemba tokoloba na tous les sapeurs tous les mikilistes oyo bakolanda biso tous les mikilistes chef coutumier ya village Molokai oyo azalaki na village Molokai azongi mokili ya molimo lokola tindi kaka bino na poto ye moko lelo azongi na mokili ya molimo bino nyonso retour na village bosundola village bokenda ville na poto nzoka ye azalaki chef coutumier ya village hein? Donc en tant qu'idole de bino bamikiliste retour wa na village toya siko na Molokai est-ce que na village baliaka kisuka dendon te baliaka mbisi na mai bongo
baliaka mboto na lituma tobenga bango susu ba master te po ki master wana eza kiyanke ya kisasa ba master bonane siko tokomi bandeko boya kisasa totonga mboka biso nyonso direction na ba village na ba mboka po sikoyo balongo ke totala ba mboka éducation ya malonga eza wapi na mboka par rapport ya ville kisasa alakisi mauvais exemple omoni bazalaki koseka bato bauti mboka yango wana Fumukimbangu aye atei biso tozonga na esprit ya mboka bato mosusu mais esprit ya mboka eza mabe mais esprit ya kisasa nde eza mabe kisasa eza molimo bozoba otie kokisi 50 ans ovandaka epai na bino okola obi oza nano bebe okabolaka fufu na baleki bozowela yango bino botikeli nga te batikela yo ote mama ndenga za balinga kaka bano ya mike situ mwa bakoko mwa bana basi oyo bazokende kobotaka bo batondisele bakoko donc kipe kaka bango nga te mozoloba boye suki ya pembe na motu siko wana nyonso na kisasa bongo te na mboka mpe bato bongo bazalaka te omoni yango sikoyo na mboka bato bongo baza te loba kaka outa kisasa na molimo wa kisasa oke nango na mboka me na ndimi mpe te mario abandelaka ki mario na kisasa mpo na mboka batongaka bandako na bango donc soki mario azalaka na mboka mbele atongaka ndako na ye mbele akendaka kokota libala epa mama wana te abenga na ye ozomona mbele titre ya mario ezala te balongo ke yango wana sikoyo biso na bino na modimo ya Mfumukimbangu toye tobongola nano mokili oyo parce que kovutuka bato bazokanisa te ndenge eza boye tozozonga na bokoko moni bokoko eza kisi bokoko te kovutuka eza esprit eza molimo nazongi epai na biso nga nazongi mutu mwindu ngai ndenge ozomona nga boye nazongi mutu mwindu sikoyo nasala nyonso ki mutu mwindu ezwa lokumu na yango soki bino na bibembe na bino mutu na bino akufi botieli ye na nzembo azalaki kolinga na cimetière biso mpe epai na biso tokotosa bibembe na biso tolingi tokende kokunda yo ifo topona tokokundela yo wapi esika oyo biso mpe tobando ya kotalela nzoto na yo esika mpe oyo kozalaka biso soki toza na ndako tobengaka yo mpo yo okufi te okabwani na nzoto tokokosama lisusu te balongo ke bato batuni o tokendeke wapi nsima ya liwa na nsima ya liwa tokende wapi bato batangaka bible bayebisaka bango te riche na pauvre lere bakufaka bakendaka wapi epa koko lazare soki nini epa koko abraham ebongo biso mokoto okufa tokenda biso mpe pa bakoko na biso tokepa Mfumukimbangu toke kuna il faut tozala na notion wana na bomoi na biso toyeba ete identité ya mutu mwindu eza na ntina yango wana ntango ozolula boyindo lula nano etinda oyo toza kozwa biso na bino lelo boyebi mpo tolobalobaka te me tokende na lolenge yango nini ezonyokola meme na bavutuka ezali yo me kuna kokende kozwa nini kuna okokende kozwa nini bongo bino mpe totuni bino na christianisme bino bozwa nini parce que yesu ndenge akabolaka
epa bamindele apesi bango mayele batonga bandako basala mituka basala biloko nyonso Yesu mutu apesi mayele wana sikoyo epa bayindo apesi ni est-ce que ozomona te ke Yesu apesi mokongo epa bayindo ye azolia na bato na ye bazosala kote babwakelaka matiti nde eza kote bayindo bazalaka omoni ena lelo bato ebele bakanisa papa nkusu wana kokende lifelo ere nga na Yesu toza ka moko oyo toza ka moko toza ka moko parce que likambo toza nango eza président Kabila avandi François Hollande avandi totie bongo ok siko nga na telemi nazoyebisa bandeko na ngai boyebi bandeko ndenge toza boye biso président na biso eza président Kabila François Hollande aza président ya bafrançais alors biso bakongolais po tozala na botosi tolinga président na biso etinda nyonso aza kopesa tokokisaka omoni te ke François Hollande ntango bakotala na Kabila lobi moni mutu aza mayele azosala mosala kitoko parce que sikoyo bokotonga mboka na bino grâce ya message azopesa bongo te alors ntango nazoya mpona ya kokuta bango Hollande akozala mutu ya liboso oyo akopesa félicitations mpona koencourager alobi oui félicitations président Kabila azoseka kaka koseka bozo comprendre scène wana yango wana eza sikoyo na place ya président Kabila mfumuki mbangu Yesu sikoyo na pembeni sikoyo mfumukusu azoteya bayindo oyo biso mobikisi eza nani mfumuki mbangu Yesu aza mpona bamindele sikoyo yoka Yesu voilà omoni mutu wana faut kosimbe bien parce que ye mutu azopesa valeur na mosala oyelaki kota bayindo ozomona félicitation ya yambo na uzina ngo pampu mukimbango te yangwana le 12 juillet 1997 mutayaka ko féliciter nga Yesu ye moko akitoka misala salango yangwana kana kako tuna ye na lobi bia lobi komba musalango de yangwana ye bisa bandeko na yo parce que nga Yesu na yaka pona mokili mobimba te moni ba félicitations voilà sikoyo yo ozokende kotalaka kote ya Yesu alingi te totala kote na ye alobi totala kote ya mfumuki sikoyo ozotalaka bamindele ndombe mpona ozwa nini kuna mayele eza te bozoba na bozoba eza kuna mayele eza epai ya mfumuki kimbangu parce que mutu ya mayele pesa pigeon na soso bwakela bango bampese pigeon asali 2 jours azolia te akododa mpese te akododa te akotala kaka ningana na yo alobi te yango wana te nga naliaka nga oyo etongaka nzoto na nga ezali na sango nguba mais soso nde mutu akowela nini mekende na restaurant d'ailleurs kutu yango wana kaka foti te moni français bokomi susu restaurant siko yo moko oyebi te restaurant ezali soko oke kosala restauration oke kosala oke kotonga lisusu sikoyo na ndako ya kolia one bakoma botongi bwa nzoto bakomi restaurant alors na restaurant mais nazosa bino ko tala kimundele ndombe eza pasi na restaurant kuna mundele adiaka frites na poulet na ye wana ntango akendeke na restaurant sikoyo omoni na ntongo tala makambo moto mwini azosala mundele alobi je vais déjeuner nalingi na déjeuner
ye le kola lia kama patie mapati ale atie boudin atie saucisson atie maki bolanda bien atie kopo café moto mwindu pa alingi adéjeuner bapesa ye nini mapa boudin saucisson na maki na midi mundele alingi adîner asengi frites na poulet rôti moto mwindu mpe na dîner ye mpe na dîner frites mayonnaise salade na poulet rôti na pokwa souper mundele asengi bouillon ya soso to ya ngombe babwaka pomme de terre na kati ye basengi angaye déjeuner eza contraire ya kogéner ce qui veut dire kolongola nzala mais biso epai na biso soki balobi nake kozekisa mbundu na tongo nake kozekisa mbundu biso momanda ebima ye soki akolongola nzala na lipa na maki nga te nga na kolongola nzala na mombanda vraiment nganza basali liboke to te mama bongisa nano yaya beta pep soup nano ya mwa ngolo ndenge ndenge nakende boye nazwa mwa energie na mwa pilipili na tongo oyo nabeta nano mwa nazwila bokasi kilo ekota na nzoto mais c'est ça qui mutu mwindu alongolaka nzala na mwa lipa te ye nde alelaka bongo soki olobi nalingi na déjeuner yango nomoni bokendeke na lipa mo wana déjeuner moto ememaka bino mpo eza mo français mais soki olobi kaka na lingala nalingi nalongola nzala nengwa balola bukulu atia mpenza bule le temps nazosokola yo kotoyo ntango nazozonga esi emataki ngomba nakamoli na meli mai pa nalandisi mwa kopo ya kafe mokebo ta nakezwa transport nakonimbila nano na mwa motuka mpona biloko eki lere nakokita bokele énergie ngaye tala tobima na vie ya mundele na vie ya mundele fo botulisa mapa na vie ya mundele fo mapa etula maki biso bokendo biaka na tongole maki na mapa eza style ya mundele omonika maki yango mpe na fufu esimbaka mpenza te parce que omoni fufu alingaka nini otie mosuni boye le temps mosuni azowumela nde fufu sikoyo akoya to kwanga bongo te mais soki otie liaki via monoko etikali vide fufu lere akoya kutia eloko te donc eza yenge te combinaison eza na ntina mwa mosuni le temps ozotafuna wana donc yango bandongo nke anniversaire fo kaka balata bilamba tika na makambo wana oyo aza na mbongo asalisi anniversaire oyo aza na mbongo te tika epuis okosalisa anniversaire eza te ke fo boma bangombe te tozoyebisa bino moni balongo nke bobima na mokili ya bato wana ntango ndimeli mfumuki mbango ndimela ye mobimba ordre nyonso bapesi yo ordre oyo bazopesa yo na ntongo osala ngwe ntango olamuki na ntongo fatigue te telema talisa epai moi ebimaka belela parce que wana première énergie spirituelle ntango ozozonga boye énergie physique omoni midi mba moi azobeto na katikati awa masinsama mwini nzanga ntango azobeta sembola maboko zinga makolo na place ozali longengo wana énergie wana tozokota nango na nsima ya nzanga mais ntango ozwi énergie spirituelle libumu mpe fo esalani azwi mpe ya ye omoni
Pourquoi? Ndenge moyi azokende akumba libabe nyonso. Hein? Atikela ngani mapambo. Énergie spirituelle etikali libumu pesa lani. Ezwa. Simanango ke kolala pongi. L'espoir que butu eza na maboko na yo te. Butu eza na maboko banani na bandongo. Hein? Lobi tongo ekotana foza nelika wana. Lobi tongo ekotana kaka. Makambo bakosala fiko fionani ya kokende ezate. Moni fiko fio eza masano ya bana basakanaka na bango na bakebo na bango na banzango na banini na bakukulu. Awe ezali olali c'est normal cerveau ekolemba po sala kimingi olali zobutu pese pa na bango bakengelango. Lobi tongo etani olamuki na benergie ngwentango bokasi toke musala. Moni epona yango toza na obligation tolakisa bayindo ete tozali fier ya kozala bana ya mfumuki kimbangu. Tozali fier ya kozala moyindo. Soki niveau oyo tokomi lelo tozolongola bayindo soni ya koyina bokoko. Mais il faut tosala ngo siko makasi koleka. Esengo bolati bilongi ya balongo. Mais boko bakolata ngo parce que bayokelaki makambo yo soni tozoyebisa bino bayokelaki makambo soni baza écarté. Et na tango ozosala kosala ngo sous réserve te. Kosala ngo hésitation te musalo. Parce que bele bazoloba ate nga penda na umeli ya ndenge nini. Oui, soko umeli ndenge nini. Na classe tango ozotanga classe. Soki 6 ans eza pour la primaire. 2 ans pour le cycle d'orientation. 4 ans pour la humanité. Combien d'années? 12 ans. Plus 6 ans à Kobotama. Combien? 18 ans. Normalement 18 ans aussi c'est humanité. Au côté université. Bon. Si vous avez une classe, vous avez une doublaka. Mais 18 ans, vous avez une première CO. Vous avez une troisième. Mangé fossé bimi. Tissu quand on a continué classe au Katika. On a dit que la classe d'hésitation. On se demande, si on a na Kindongo, on va na Kindongo, on a libanda. L'air bazote ya masolo. On dit aux vibrations, il y a son. Il y a makambo et bazoloba, yo son wan etali yo te di omoni de l'air. Soto sili sikaka toke kaka kuna, toke kolia malewa pera kata na nokiko. Ningana tele manangana kele momoni lokwa kilongo nyonso ebandi kimia boye. Sala rapide kaka. Bazoye biso makambo eza tina na bomoyi na yo. Liloba nyonso ebimaka. Tango koti na litoi na yo akumbeli yo vibration. Akumbeli yo lolenge ya sika. Implice na kati na bomoyi. Tozo solo na bino. Et na lelo tango lobi kenga na ko appliquer makambo yo à la lettre yebaka okomi moninga mwana ya motema ya mfumuki kimbangu. Ya mfumuki kimbangu. Et lelo soki lobi te mokolo wana kutu na sala ki fièvre na saibu totuna kabino eloko moko kaka. Est-ce que mfumuki mbangu tango azalaki na boloko tata mokela yebaki bia yebaki te. Yaki mpavita l'air bazo tumbaye balongo bayebaki bia bayebaki te. Tata mokeli ayebaki bia ayebaki te. Ayebaki me batikaki yango na tina. Grâce na bango bandimaki lelo toza na ba référence. Parce que ceux qui bango bandimate mais les références exactes. Ozomona bango bazali ba résistance mais biso bazali ba point de référence mais biso bango ba résister nzela wana tozolanda matambe na bango et lelo biso tango toye baye biso moni ero to komi l'air ni l'air maté na to inezala na banda koyoka banda kisa nyoso bazozo ndimbo na bazo pesa eza pona nga na koma nani na koma lokola motema ya mfumuki kimbangu ezolinga motema mfumuki mbangu alingi moto mwindo abimisa boyindo na ye yango balobi tosa et tosa na makasi tozala na penchant plus ya boyindo tangu lelo tozo defa
parasol nanu ya mundele bakoko babengaki kinonga mais soki mwana moko abimi awa bandi déjà mwa kobricole kinonga wana toyebisi tata salango mwa ebele tokabolango na kinongo etango ozoleka nango na balabala koyokela yango soni te yoko baseki tala biloko bato mwindo tala biloko bazoki etambolaka nango o mpe bakanisi parasol ingeta ebandaka kaka pete bongo ebandaka na forme ya mabe ebandaka na elongi ya mabe ebandaka elongi ya mabe soso oyo olelelo kende pasola liki otala elongi na ye omoni otala na nzoto na ye mwana oyo ozolula lelo balakisa yo image ya elongi na ye na ntango aza nano fetis na kati ya libumu ya mama okomona aza sans forme me ntango akobima vrai jo vrai nzele bon me awutaki na sans forme na forme ya mabe bandongo nke nakolikia ete lelo mpona biso bayindo tobongola mokili oyo il faut tomema identité na biso et po tomema identité na biso il faut mitema na biso elinga boyindo e na kata boyindo po tokumba ngo fo oyeba te na mbala yambo nano bakoseka biso il faut baseka nini yango ozokende olanda kuna nini yango kozwa oyebi te bokoko eza kisi oyebi te bokoko eza bondoki zela lelo bokoko eza bondoki eza kisi lobi yo moko mpo kozonga na bokoko mpe okolinga yango omoni mpe okolinga yango e na ntango lelo soki otie mercurochrome na pota si eswaka alcool eswaka mais alcool na mercurochrome esilisaka pota mbala moko te kisi ya makasi esilisaka pota mbala moko mpe mbango eza pilipili ozoki pota mamola yango pilipili po pilipili abomaka na mingai moto azoki pota soki otie pilipili okangi kitende ba obozobanga koswa tika kotia eloko ezokonte eza résultat eza effet te kasi il faut bozala mayele tala moni biloko tozebisa bino balongo ke tielele atana mabanga tokotimola mpuku ifo boyebaka yango bien eza esprit eza molimo kovutuka soki olobi ntielele ezali bosimbana mpo bosala mosala na bomoko wana ntielele basali kokamusa bato basali batermitiere boyebi bakisama wana basali yango na esprit ensemble ya bomoko bozososola bongo nsima na yango babimi bangambi boyebi bangambi bafourmi rouge bangambi wana babatelaka bokonzi na bango soki bolingi botala bango ndenge bafonctionnaka bangambi bazali balamuki wana boye premier groupe bayaka na forme horizontale bazwa kokombola nzela e soki bakutani na yo ebebeli yo kaka soki bake ekipe ya forme horizontale soki basilisi ale siko batandami siko basali nzela e soki botali bango bien bokomona bango nyonso bapesi mokongo kote nzela ezali bamosusu ngambo ale bekipe bandi koleka eleki ti bake kokoma na destination soki bamoni ke nzela nyonso eza siko polele danger ezali te makambo nyonso ya malamu bayeba pesi alerte ale mokonzi ya bandi koya okomona bango kaka liboke babomba kaka mokonzi na bango parce que le mosu ndeka kokouta likolo aye kododa bazokende ti bakende kokomisa na destination soki akomi na destination omoni sikoyo babandi kosilaka malembe bangilongo ke kinyanya fourmi adiaka ye moko te
akuti eloko il faut benga nani ndeko na esprit d'ensemble. Esprit d'ensemble. Alléluia. Tielele. Tielele. Atana mabanga. Ingeta soki tokuti libanga eza munene tokokamusa bato. Tolingi topasola nzela ndeko yaka marto libanga contre libanga ata ndenge nini. Awa tokobimisa eloko ya tina. Nzela bato bakosala nini? Bakolekela. Hein? Tokotima na mpuku tangu tokuti sikoyo lidusu ya mpuku Kongo eza te bomoni ndenge nini awa ale tokei mabele za makasi liboluka mai tolembisa mabele boye bobando tia mai misu na kati puku kobima te kobima soki botie mai bolembisi mabele kotimuka na maboko te bokansale toakosaka na bana mike toatimola mabulu na maboko te abosikelo one ezolakisa ke osiko okoli me yo kaka wana te oyo akoli eza nani eza kaka yo te akasi balongo nke yango wana ntielele atala mabanga totimola mpuku ingeta mongo kongo ya mfumuki mbangu kombo nango kote telema il faut bato bakamwa awa mfumuki mbangu aza na mbongo na ye aza na bato na ye aza na nyonso na ye bolongola esprit oyo tozoyoka na kozwila mbongo wapi na mbongo te aza na mbongo te zana botombola na misapi boza na mbongo te Metala, talongo ke. Omoni mokili ezo dépendre na yo moko. Makanisi na yo. Première source ya fonctionnement ya nzoto na yo pe ya bomoi. Tango nyonso bazoteya bino libabe, kolongola na molimo wana baloki yo oza na libabe. Ozobenga milimo pe ya libabe koto. Kotango nyonso banda ko raisonner ka anga kutisi baloka na bangonga. Anga kutu si bakanga na bangonga anga si bachanga kitende ya mwendo na elongi anga kutu bosikoyo na kosala kutu ndeni makambo na zisala nyonso ezobonga te nini ezobonga te banda zala na volonté wana zala na volonté nga bakoloka ngate osali bezo simba te mongo kongo ezowumela te bana mfumuki mango fo batonga ngo foto kabola kimvuka bazwa eteni na parce que puis bankangu wana il faut bala mos esprit bala kisa balongo ke tozali na posa totonga alors soko za na posa ko somba saki ya ciment et ko za na saki ya ciment te ozana na 1000 francs kende ko contribuer na 1000 francs na babozo na 1000 francs ngana ke ko luka esprit tango ka kezake na ke ko luka pona na zwa nani tata oyo amonaki ke bana ne bazana botala nano tango tozala komoni komeka moko basala kabiso mba musu ozobedisa mwana mba mususu na ndako bolete tata olobi siko na bimi mwasi zela kaka na bimi na keko luka tango molimo ndeso bakaka na keko luka bozwaka te mais faut zwa mais soko ba na kozela wapi de pona yo zomo na posa kozwa te basengi cotisation combien ah, $20. Ah, et belé boy. Donc, il y a des $10 na $5. Hein? Mais comment vous comptez ça molimo sorti wana na bomo ina? Ba lobi $20, lobe zamuke. Hein? Nga na kopesa $40. Nga na kopesa $40. Na keko luka $40. Na kotima na mpuku. Hein? Et lobi belé na motima na puku na maboko seke na koluka na lolenge nyonso pour na kokisa $40 wana ya kocontribuer ngana ya 4 sacs ya ciment na 5 sacs ya ciment moni balongo ke poni ni po impossible les appels makalunga te bongo ce qui est impossible les appels makalunga te impossible ko zala bana mfumo kimbaba te atane lelo ki nkutika général vula na bino ce qui kimvuka na bino lelo bokondongwa na mabe nengwa mafuta na nengwa nzinga
opesi mbwambwa boyi me fo boya kaka lelo tala nkutika bamususu pesa bayoki mokolo oyo le 6 avril ale batondi ebelere mokolo na mokolo fo ya n'esprit nga na ndimela mfumuki mbangu mobimba ndambu te ndenge batelemi wana mobimba bazali ndongo ya balongo mokonzi ya bakonzi ingeta so nalamuki na tongo na beto bana bamfumuki mbangu beto bana bamfumuki mbangu landa balongoke tina suka identité mfumuki ngana osala makasi mpo bayindo basosola mfumuki mbangu oyo aza lobiko na biso yango wana kilongo oyo tolingi tolongola nano bato soni tolongola bato omoni kuna bato wana tolingi tokomisa yango delix nango eza nini moto azokola okwa nini bato wana bayaki epai na biso te mwana na yo aza nano na 8 ans ya mwasi mibali bakolanda ye te il faut tolo ebima ok tolo soki ebimi bote mpe ebimi mibali basaini baye po akomi mwasi bakoki kobala alors sikoyo fo mosala oyo tosala nini il faut tobimisa mabele nango il faut tobimisa bote nango banani bakobimisa yango omoni bino moko baselile oyo boza na kati ya nzoto ya mutu bosala nyonso mpo mwana mwasi oyo akóma na bakapasité na ye bobimisa boye bobimisa boyindo kindongo ya tata etongama na bote nango nyonso biso toza lokola baselile na kati ya mosala tata soki oza selile ya kokufa nayebi te me fo ozala selile ya bomoi na ntango ndimeli mobimba nzembo beto bana bamfumuki mbangu beto bana bamfumuki mbangu landa mbuta mutu oyebi kozwi te mpo oyembi te po lero balobi lero akoyemba omimoni sikoyo koyembi te sikoyo ndenge oyembi te sikoyo ntango molimo ya landa ilanda mfumuki mbangu na temba nunu mpo eza décision balongo bayebalaki sikoyo omoni teke lere moko ntango ekokóma na examen oyo ekosala ke olemba nango mbasi oyo alingaki kozala na yo mpo yo si olobaki ke na kolanda ntina suka mbasi wana ozwi ye te na lere akoyemba moni yango nasali bino kaka mo examen moke kaka ebele ti kuna awa nde natalaki nano me ti kuna mpo nazolanda son koloba te mpo na ye lelo nayebi yango te fatekisa kaka l'essentiel bayoki ke okotaki na kati mpo moto lelo azalaka te balongo te kovutuka moto lelo aza te osi obotamaki kuna epa baboti oye lelo epai na bino oyo bazoteya lelo bazodimbolela biso eza epai na bino zala kokisaka likambo moko moko koyemba yemba koyoka yoka balobi totelema balobi tosala boye sala effort parce que son na son ezobima eko na eko ezobima eza na mbasi nango mobimba bambasi bazolanda mpona kokende kosala makokisi wana
balongo ke kozela ntango ya conséquence te ya ebele tozomona lelo olingo osala effort nasali boye makambo etosi te nasali boye etosi te balongo balimbisa nga mais obosani ntango bazala kotinda sala oyo yo kongela kosala ya mokili sala oyo ye mpe mfumu mfumu soki bolandi kaka mpena bokobima kaka mpenza donc nayebi te bakubuka moko donc okondima kuti te obike na basite fo mpe bamonaka biso oui bamona oyo na kitoko na yo me bamona na kitoko ya kodefa te oui balula ndako na yo na kitoko ya kodefa te quand même balobi teke ndako ezala sali te ezala nini te mpe tola ndako me malasi oyo ozotia na ndako wana solo ezobima oyebi milimo wana ezolanda yango milimo nini soki osokoli ndako kitoko matungulu mpe ezalaka nango mpe bien te bafleur mosusu mpe ezalaka nango mpe bien te ebimisaka bansunga bien soki okati mwa nzete wana olekisi yango na kati ya ndako mwa mazulu elekaki na kati ya ndako mais oui tala eloko te ezali sans accompagnement spirituel eza te eloko nyonso eza na accompagnement nango ya molimo ndenge bomonaka liloba na liloba ezolobama lelo soki olobi bokasi soki olobi kaka bokasi makanisi eke kote nini ya bokasi soki olobi masanga makanisi eke kote nini kindumba makanisi eke kote nini bozwi makanisi eke kote nini komata makanisi eke kote nini il faut contrôler nyonso ya yo yango meme na kati ya ndako ornement meme ya ndako no lero ozotia bafleur na kati ya ndako no fo oyebake fleur oyo nazotia eza koatire ngai wana mais fleur rose eza koatire bato ya kindumba fleur rose soki otia yango na ndako eza koatire yo kaka kote wana tiango te bolobi tata mokeli moto asala yango ingeta tata mokeli asala yango soki olingi olona yango na lopango na yo esika oyo bokende ovandaka na nengwa na yo bolingi bosolola parce que soki otali ye problème eza te ata oyizami aza ya yo kokende kotala ngo na nengwa yangani te po soki oyizami bobosani infraction ye c'est ça donc nyonso elamba ozokende kosomba elamba il faut tala signe batie na elamba wana eza nini eza tosomba kaka bisombela nga namoni griffe te le tout compte sauf rien nyonso lelo soki otali batriangle wana bizaleli misato ya tata mokeli na likolo bizaleli misato ya motu na se cercle wana bolingo ok mais ntango kaka tokotaka normalement soki otali po tosala makasi motu na tata mokeli basala nini babala il faut nazala na bolingo na bandeko na bato baza na porte na bango biso bato mingi toa na porte na biso mindele mpe bana bango baokuna mpe baza na balotika na ye manano bendele dieto dipepilanga bendele dieto disongilanga mwelwa este nasoka te mwelwa este mwelwa weste mwelwa nore mwelwa side Afelika intoto wantete atoke omoni bokale omoni alibokende kotala ngo sikoyo na kantique parce que bendele wana eza na nzembo nango na kati ya kantique oyo toyembi na banzi efo ezala 4e to 8e nzembo so na bosa 4 to 8e balongo ke lolenge wana molimo tout sauf rien ekomi l'air ya lisungi
banda na ndako lobi lelo nga na kosunga na combien na 500 francs lelo na kosunga plus de 500 soko cheka ka molimo wana na kosunga plus de 500 soki koto lukeli nyonso emonani te ata kolokota kaka ekoya kaka ata ya motu moko akosenga ke bolimbisi ndeko kotindika biso te ata oza nengwa omoni chauffeur moko azobunda na kotindika boye tata na kotindika otiaka totindika bisungi mona eza ebande eza molimo otyaki molimo ya koluka okoyaka te onga na koya na nga kilongo te mpo na kosunga na nga te naza na nga na lisungi te donc yo mpo na yo ozala mpe na mposa ozalaka no mpe nango te balongo ke ndimela mfumuki mbangu mobimba soko ndimela ndambu kokisaka ndambu mais erreur mpona kokokisa ndambu mpona ondimela ndambu ndimela mobimba soni te bokasi ezala nguya ezala esika nyonso ezokende loba naza moyindo koyokela lingala no soni te koyokela monoko ya mboka no soni te loba yango loba kaka lelo biso tozodefendre lingala na biteni nyonso ebele lelo bakosala na biso deba lobi nazalaki na intellectuel moko azosala deba na bayebisi bien yo olingi osala émission ozosala ngo avant tato oyo me tato oyo mesili kaka alfaselo yoka ye yo oyebinga yo mpo oyebinga te yo mpo oyebinga te bon akoti loko azalaki mpe moto opposition asala émission na ye mpe bien asala asilisi abimi topesami mbote tobandi kosolola na ye mais bino bosali mibeko me namoni yo wuta oloba nyonso wana olobi motiki eloko moko ozosenga matata abongisa mboka oyo motikali koloba te ke aza na difficulté mboka oyo eza dirige na banque mondiale na fonds monétaire international mpo nini olobi yango te ona kote wana oza na raison bosoki na na raison okondane matata pwana akofuta bato ndenge nini tosololi mwa ndambu apesi félicitation ye moko alobi voilà eza nango simple kaka mwa moke kaka soki otie makelele gouvernement na biso ekokisi kaka 18% bazokoka kofuta bato te bakofuta bato ndenge nini tozali na bokambemi ya fonds monétaire international na banque mondiale donc l'état akoki komatisa salaire ya bato te akoki kofuta bato malamu te eza imposition ya banque mondiale donc mwa moke bazokokisa donc inafi mwa kaka omoni entre-temps mpe kimoyibi mpe bamosusu na kati ka insécurité politique mpe na kati mbongo bake kobombisa epai ya ngando mpe azozela mokolo bakende osenga basengaka ye te soki olingi osenga ye alobi keba sino te nakolia ye ozomona donc situation eza kaka pasi balongo ke yango wana azala fiere ya koloba lingala na yo kolobi ekozala lingala kikongo chiluba swahili français esi esili mayele moto ake kosala déjeuner na lipa balongolaka nzala na lipa tio bomemi biso tina mai ya lobo alors ke kwanga mungu ele eza na mwana kokanga ta 2000 na yo boye ba ekale ote lipa na mai ya lobo bongo kwanga na pilipili elekaka te elekaka bamatembele mpe na bamapango ya bato ezali soki ofutelaka ata ofutelaka soki otye nzeta bizudi mokolo lopango kolobolongola mpo matembele epanzanaka ebele tya ata mazulu te fente ata gbede obwaki wana kasi koyoka soni te bosoko bandobuka nini mazuli na lopango balambeli yo leza soni moni la mpe mpe batongaka yo oyebi tato ndenge eza boye mpenza abetaka mpenza ye ndenge aza boye na ntongo avant kende yango nozomoni aza kaka monene mpo akamolaka mais eza lisolo ya bien
kaka fo bana bakenda ba américain de badia ka soso mibale soki mobimba ye moko il faut ba beta pe lisolo ko moni ba congolais kini 7 jours soka simbi yango na tongo kati moni opesi mais ndeko kata kate neti balingi bapesa moto wana tende ko mokonzi yo moko tindaki kolia ekomi siko bakata koyondire bakopesa moto osali yango lokola mombanda ekitaka kiu te wana ti mais kolia malamu kosala pe malamu kosala pe ebele balongo ke yango wana ntango ndimeli mfumuki mbango ndimela ye na mobimba ntango ozoyina moninga eske wana ezetinda mfumuki mbango ntango ozotonga moninga eske wana ezetinda mfumuki mbango ntango lisinu ezotala bien te mpo na moninga eske wana eza mfumuki mbango te mfumuki mbango soki aye lelo avandi na kiti amoni mopaya ye aosala nini aotelema tikeli yo mpo osalaka yango awa na kilongo osalaka yango ndeko ya ye lelo mokolo ya sika olakisaka ye ka ye mpenza epai na bango ti kuna na porte bolakisaka yango bopesa biyano te nga natuni kaka balongo nke bato ya koyoka motema okokisa na kotala banani bakoyemba bien banani baza mpenza na 100% na ngonga oyo na nyonso nga ntina vandi ya nazotala kaka oyo andimela mobimba matondo mingi Patiengo, atakundi mapatunyetengo, oyo patiengo, moingo